C'est-à-dire moto aza charnel ako agir na manière charnel, moto aza spirituel pe azo agir na manière o aza spirituel. C'est-à-dire réaction ya moto ezola ki sa position na mbala moko. C'est-à-dire moto aza charnel ako agir na manière charnel, moto aza spirituel pe azo agir na manière o aza spirituel. C'est-à-dire réaction ya moto ezola ki sa position na mbala moko. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi kola pie mapapu masopi mafuta toko kesi. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion, il y a produit na yo e dans le monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Je dis shalom et shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux de Jésus-Christ, je dis bien, vous êtes les amoureux de Jésus-Christ, aussi ceux-là qui aiment, qui portent toujours dans le cœur le Nazarien TV. Je pense que c'est notre site, c'est notre site. C'est un site qui édifie presque la majorité des chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Et j'ai toujours dit qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, car Jésus-Christ est le même. Il y a aujourd'hui éternellement la présidence de l'Éternel, la humble servante de Dieu, aussi la présidente du Parlement céleste, petit Dieu quoi. C'est pour moi le plaisir, je n'ai rien plaisir de recevoir pour vous l'homme de Dieu, l'homme de Dieu à qui j'étais déjà le nom, je vais rentrer rapidement la régie pour prendre un élément si possible et on le découvre tout juste après. Merci beaucoup. Kasemoko bapesaka na moto yo mingi ngana nzima na pesa na masiya wazali kitambo kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo singai oyo zali pona ngai natali solo ya bato te kasi monene na yo masiya à ce plaisir. J'ai dit souvent qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aussi, car on le va dire que Jésus-Christ a un homme, il y a un homme ici. Le prophète Primo Boaz, je pense déjà va suivre pour mon Lenga et Plateau. Mais dans le parce que nous allons dans la Mexique, on a la merci, la bataille de Bandeko, on a bien tout le temps, la bombe dans le Seigneur, là je pense directement à Christian Kwangino, donc c'est lui qui est derrière la caméra, il est Nicolo Nututo, dans le Seigneur.
Seigneur, pour vous dire que les miracles que nous sommes ma balobi, à tout moment où vous êtes là, c'est ma banque qui est là, là, donc j'espère, par exemple, ma femme a eu les autres là, encore ce qui est là dans le fond. Pourquoi pas Alain, pourquoi pas aussi, je vous salue tous depuis Kinshasa. Toujours la prophète de l'Éternel, la cadre de Moussala Nzambe, tous les bandes, il y a Matula Kinshasa, il y a les bandes, il y a ville à Kinshasa, pour que ça a toujours fierté. Il y a Kimbo, il y a Tata, il y a qui a Moussala Nzambe, pour que ça va se rendre compte que mais pour le moment, c'est qu'on peut ça va se rendre et pour les libisonner, quand on dit que le monde est comme une activité qui accélérée, on a dit que l'on dit que notre frère, il y a des gens qui ont papa, la fille, ou va faire une fierté à Moussala, ils sont toujours ça, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, comme nous appelons ça la servante de Dieu, l'évangéliste c'est la servante de Dieu, il n'y a pas de pasteur, Moussala Nzambe, mais en théorie, il y a ma Moussala Nzambe, avec ce chroniqueur, il disait qu'il était marié à on va se défendre toujours au royaume, on va se défendre dans 10 valeurs, donc on va le dire, quand il faut éviter à vous de dire que c'est caché, parce que billionnaire se trouve pour moi, donc vous pouvez beaucoup et là, donc ça va se défendre Christ, mais on se dit, mais ça nous dit, à 5 aides, il faut tout ça, non plus tarder, je me dire shalom et bonjour, l'homme de Dieu pour cette réunion. Bonjour Maman Tiffany, bonjour Naba Auditeurs, surtout il y a les Nazaréens. Bonne santé Papa Bruno Boual. Na ngolo nzambe santé za malamu musalape ezo tambola malamu avec ba risque nyonso otozana ngo combattu par Satan et combattu par les serviteurs de Satan mais toujours persévérer toujours na kati na mosala au porte royaume na nzambe kende liboso. Merci, étant donné que papa l'a dit sur Roger Baka, il a toujours toujours levé la délo. L'a invité papa Bruno, tout ça dans notre français, parce que j'ai à table l'externe à mon collègue, les alliés à faire frère Roger Baka. Est-ce que, est-ce que Baka qui est, mais tout le monde avait dit, que le canal audio, le frère Roger Baka à Timbi, parce que il dit voix naïe, bah oui, bah on détecte voix frère Roger Baka. Parce que il dit voix naïe, c'est pour dire que ça y est, que ça y est. Régie et personne en élément là pour monter mon collègue. Merci. Bonjour très chers bien-aimés dans les Seigneurs, c'est l'évangéliste Roger Baka. Compte tenu de toutes les vérités que nous avons annoncées à la télévision, et voilà, nous sommes face au problème des persécutions. Et déjà ce matin, à partir de 5 heures, plus de 15 personnes en tenue et en tenue civile sont chez moi, voulant entrer pour m'arrêter avec des mandats d'amener, stipulant beaucoup de choses. Bon, nous savons que les ennemis de la vérité sont déjà au point. Alors, nous sommes là, nous sommes menacés, nous sommes là, nous attendons. Nous allons informer l'opinion internationale, informer l'opinion nationale et racheter tous les enfants de Dieu qui soient déjà au courant des menaces physiques et des tentatives d'enlèvement. Nous ne savons pas qui est l'objet de cela, mais au moins nous savons que Toti a dénoncé la vérité et les gens qui étaient mécontents de mon travail, ils ont parlé à la télévision, vous les avez vu réagir, vous les avez vu parler à la télévision. Donc ce que nous pouvons dire, c'est lié et nous attendons ce que le Seigneur va faire. Donc rendons gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à prier. Nous avons besoin de votre soutien financier, nous avons besoin de votre soutien en esprit, en prière, en relation. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer à vous informer. Merci beaucoup. Ok, merci. Voilà, vous dites qu'on a les maoyo. Et ça, les miens, pas à faire. Roger Baka, la nappe, la évité sur les pays, la nappe, sur les pays, et comme il y a une communauté des Nazaréens, on sait là les Nazaréens, ça n'a rien. On a un peu de galère. On sait que ça va être un danger qui va le vivre comme vous. Il y a pour les Nazaréens. Si on est dans les Nazaréens, on va entendre. Donc ça, il faut défendre le royaume, il y a ça parce que, et pour il y a un parlement céleste. La carte de parlement, on le verra à Macamou. Mais la présidente de Rwanda, les gens sont parlement céleste avec beaucoup d'humilité. Et on verra à Macamou. Voilà, c'est ça, à 10 jours, on a ça avec Tchad. Bon, bien sûr, Bruno, toujours dans la vie, nous sommes tous les parler à Macamou. Toujours dans la vie, Nicolas, il a dit au Cominani, il y a on le verra à Macamou, il y a pas de Zaline Ngolobi, la princesse de l'Éternel. Depuis longtemps, on a vu ça qui va peuple ensemble que Zamba établi sur le la sentinelle. Sentinelle, toujours veillé 6 000 mois ensemble.
Tous veiller sur santé à Christ, porte Christ azala toujours en bonne santé. C'est-à-dire ma communion ce jour où kakonoi na santé à Christ poste Christ azala mal à l'aise. Biso to kokote la ngoti na suka poto zana posa musala na nzambe keneli boso royaume ya nzambe ko la paix à Santana et Konda. Merci beaucoup to koti na vivi ya lisolo na biso la présence de terrain na kokoko pesa mwana mususu to ni consulter to bien et nous souhaiter to connaître tout ça la mona Nazareth. Il faut nga moko na sala on a cadre et respect. Il y a l'homme de Dieu, le pasteur Roger Baka, pour la respecter la famille. Donc, il faut nous présenter l'émission au vrai ou faux. Pasteur, peut-être Bruno, est-ce que vous avez un message pour vous faire sembler? Est-ce que vous avez un message pour vous faire sembler? On dirait aussi, on se dit que vous avez au kitchen directement. Est-ce que vous avez notre bien-aimé l'évangéliste Roger Baka? Oui, tango na zui audio ya bien-aimé Roger Waka Nenge azo expliqué, envahi dans sa maison dans plus de 15 personnes, au bailli, les autres en tenue, les autres en civil, na esprit au kangai soit disant na mandat d'amener les kamango et puis singa passe mingi ninge na lobaki na zana retraite. Dans retraite, c'est tout bon de la pona makamamboka oyo retraite ya 40 jours selon recommandation ya Nzambe tokoyeba kobima na retraite wana le 5 mai. Mais tango na zwaki nouvelle oyo na lobi non antichrist a commis déjà sur le marché pona ko torturer ba eli ko torturer ba sali pe bana na Nzambe e ko kito ya bongo ko beta trompette parce que soki na beti trompette te moto mosusu ako beta la ngo trompette ezade parce que za rôle na nga sentinelle ya ko beta trompette soki danger moko ezo gete to danger moko e kotina kaya bana na Nzambe. Merci beaucoup Daniel Amatuna yo prophète Bruno ya kichate koma mukamba sunwa ko boye bana mutabata la kamuna ko za la noko na yo ko bale na yende ko na ye et puis ça na yo na pasteur to évangéliste Roger Baka on la ke voilà ka teni sala ya satana bana kala bana yango ali voilà ka mitara satana est-ce que boye bani na ya question mbongo te to pa pesi le Nazareth ya mbongo te pour que ba les est-ce que boye bani na question boto yango wana. Logiquement parlant, évangéliste Roger Baka na monnaie physiquement na EBP était mais na landa que surtout na intervention to sala ki récemment ya makambo talaki vidéo esikilaki mingi ya gege na mona ki a intervenir makasi a partir na ngonde na eko sa découverte ne que a soki moto azolo bana tina na makambo biso to zotele me adoki azana ngambo na biso mais non na monnaie physiquement même numéro na téléphone azana ngona te mais bana na Nzambe tango bazwaki vidéo oya nini audio oya tinda ki ngona tongo bazongiseli ngapo bayebi ke za rôle na nga sentinelle alors ngapi fallait toujours na le kabongo ko beta trompette na ndenge to za awa na plateau na yo to solo la Roger Waka ebite que les Nazaréens ont intervenu pour na parce que même ba émission sala ki alikana ki na les Nazaréens te mais biso to yebi ka zali membre ya corps de Christ to za na devoir toujours ya ko défendre Christ. Merci beaucoup papa Bruno Balobi que parfois yo za mon kosala yango pour yebana papa Bruno aussi si on a le manque que pour yebana to ko yebani ça na ebite zo zo ndenge nini pour ba ufuta na bango yote on fait ba ufuta yote to ko yebana tena na intérêt ni yo zo sala na mo de la nini après ko sala bilement pour essayer bana na ndio ba kilima ngai soki na sala ka ezate pona yebana parce que na yebana kala pundo Yesu amatali kolone akota na Jerusalem tile lokomba punda wana etikala célèbre na Bible na bato bazoye ko la Bible sikabalobaka Yesu akota na Jerusalem na punda pe punda wana zwa valet nga depuis Yesu amatela nga na mokongo na age ya mwana muketi lelo na yebana makasi na defanda kandi ya yapo na lingaka teke moto atumula ya ya c'est-à-dire soki moto atumuli ya ya atumuli leki na ye mutatumuli atumuli leki na na mona tonga lelo batumuli ya te batumuli de nani mwana topeleki ya ndenge nini ngoto weza ujeba kandenge nini yo sondi yango ko somo makambo osoma olobike ata mutu ya abo muri bakangi l'évangéliste ujeba yo olobike ata mutangambo lakini ngambo bato bajalu azali moto ya ngambo na biso parce que mosali ya aza mosali na biso pe azali ndeko na ngai parce que nga pe naza na même mosala
Yesu alobaki mokolo moko bayekoli na Yesu Masiya bayekoyebise balobi ntango tozoleka tokuti bato kuna mpe bazosala bikamwa na kombo no tolingaki topekisa bango. Yesu alobi te bopekisa bango te, baoyo bazoloba malamu na ntina na biso baza contre biso te bazwa po biso. C'est-à-dire soki tokoloba kati biso nde toza kati na vérité, bamiso ba kati na vérité te eza malamu te. Omoni surtout na dernière vidéo oyo tosalelaki yango na makambo etalaki gege e facilitaki biso toyeba bongo kokabola banani bazangambo ya yaya pe banani bazali contre yaya toyebaki famille ya Yesu na famille gege. Alors wana azali famille Jésus-Christ wa azali agressé ngape na de obligé pour na ba bongo ko défendre zali nécessairement ko ningi na lobaki yango. Je crois na émission oyo taki koleka na lobaki nini soki libange ezwinde ke chakwa sekate po chakwa yebike yepe azande ke un jeu koki kozwa, c'est-à-dire soki musali nzambe moko azali maltraité, c'est-à-dire biso sont des maltraité parce que Bible zolobake biso sont tous formés corps mystérieux à Seigneur Jésus-Christ. Soki tozanzo to Yesu Masiya jamais na mona loboko ya mwasi esepeli pote loboko ya mobali ezoki, soki loboko ya mwasi ezoki pota wana ekojouer si nzoto mobimba pe okomona muntu échauffé ekosenga munoko emela ki supporte loboko wana ezwakimia, c'est-à-dire soki mosambeli ya solo azali attaquer biso nyonso nde toza attaquer pe tokoki kotelema biso nyonso pona koyeba bongo ko défendre. C'est la même chose na lobaki yango pe pona Congo na lobaki meme makila ya bato akasa ezo couler eza makila na ngande ezo couler, makila ya bato non qui veut couler eza makila na ngande ezo couler, c'est-à-dire si un Congolais souffre c'est tous les Congolais qui souffrent, également si un chrétien souffre c'est tous les chrétiens aussi qui souffrent. Merci beaucoup, la part ma vision sur les éléments. Nous avons fait cette conversation parce que c'est un message pour vous. Les Nazarènes sont écrits au milieu du village, mais dans l'âme de Yesu Masiya, puisque tout le monde a identité, tout le monde a l'âme de Yesu Masiya, ceux qui disent les autres le christianisme, taquiner, rappeler la motrice de notre Nazarène pour le défendre, il y a Yesu Christ, puisque nous défendons Yesu Christ. Là, on a vu du Cambodge, directement, on a dit l'évangile, c'est Roger Baka, mais téléphone, là, il y a mais on a dit aussi sur la maison, on est comme nous, quoi, les grands Nazarènes. Donc, si c'est ça, c'est pas les beautés. Puisque nous allons prendre la Yesu Christ. Donc, il faut rejoindre si tu as les Kamamingi, le monde où là, la vie de sur la réponse de oui, les Arabes qui proposent le solo les solos là, yango. Alors, il fallait pas t'engager, il fallait pas que les gens qui n'ont pas la porte de la Yesu pas t'engager, mais la vie dans le sud de la yango, c'est dans le sud de les Kaka. Jusque là, la vie dans le sud de la yango, il y a aussi sur les Nazarènes, avec journaliste, avec producteur, avec Yaya, 15 ans, on salle, il a un grandé, puis sur le télémétien pour venir à la vie, sur le bonso. La politique est dans les pommes, la montagne, c'est pour y aller, le projet de Roger Baka a gagné des pommes à monter. Mais si je peux faire, prophète Bruno, est-ce qu'au côté aussi, les choses, c'est un oeil, maintenant, il va nous travailler, voilà. Logiquement parlant, la question posée c'est très important. Personne a arrêté évangéliste physiquement à Yebanite, mais spirituellement, c'est pour alerter l'église de Dieu que Antichrist a déjà debout parce que la Bible dit Antichrist a torturé Basali, a koboma ba misusu, a kokata misusu mato miso, a emprisonné ba misusu. Alors tant que tout le monde a ba makambo ezokoma déjà. Ils ont annoncé le temps de la fin et ça que bisoto va bon qu'on soit précaution que ça soit moto auto koyo kaza derrière les cambo oyo mais spirituellement parlant asa antichrist. Tout le monde yango maintenant to dénoncer parce que moni musala ya basakoli eza musala ya discrétion eza musala ya discrétion soki na ke kopesa sa conclusion que eza antichrist parce que moto aza derrière les cambo oyo nzambe abomiete alakisi déjà peto yebi ndenge to koyeba bongo ko résoudre les problèmes en spirituellement mais le problème est que tous les chrétiens batelema
na yebi évangéliste Roger Baka te to mona na te to pesa na mbote ya loboko te mais na yebi ki azali moko na biso parce que yebi azo défendre vérité eza moment où tous les chrétiens butele mandenge mosali na Nzambe alekisaki audio soki okoye ozana relation utiliser relation na yo ozana capacité à prier ozana capacité à utiliser manière nyonso po te mosali Nzambe azwa liberté salela yango epe ko sala malamu mingi. Moto oyo azana molimo Nzambe atika kanzambe abundilai parce que ngani nazawa nazakati na vérité soki moto altelemeli ngai illégalement na kokende pa l'état te koluka solution na kotika nzela et pas na Nzambe abundela ngai parce que mosala nazo sala eza ya Nzambe c'est-à-dire moto aza charnel ako agir na manière charnel moto aza spirituel pe azo agir na manière o eza spirituel c'est-à-dire réaction ya moto ezola ki sa position na mbala moko tozo kende mosika te tozo tambula conformément na liloba na Nzambe parce que yaya ayebisaki biso na mokana Ézéchiel 33 alobi soki to moni mabe il faut to sonner trompette pona ko avertir ba Eli c'est-à-dire trompette wana to beta kezali pona ko yebisa ba Eli ke boke ba lou akoti nakati ya ba meme mais azali lokola meme mais ata lou alati poswa meme minu na etikali kaka ya lo akolia meme akosakana na meme te ngwana tango to moni lou akoti déjà il faut to ganga ba meme bakeba pe biso moko ba sentinelle to lite ko bimisa lou po ba meme bazokate Le problème est que dans le gouvernement RDC qui va respecter basali Nzambe balobi mosali Nzambe a mérité double honneur. Bakoki jamais ko yana mandat d'amener brusquement ko kanga mosali Nzambe sans que ba bon continue de l'invitation. S'il y a des problèmes et ko ki ba inviter mosali Nzambe poliment aya se présenter à Sambi ceux qui aza coupable bakateli amende. Mais ko ya ko kanga mosali Nzambe boye na koki ko autoriser angote na lobaki na émission la fois passée bazo kanga bakulu na babimisi bango mais ceux qui na makala kotala basali Nzambe batondi kuna Bible lobi ne toucher point mais on basakana kana mosali Nzambe te somme 105 14 ko kitana se bazolo bake ne toucher point mais on Nzambe alobi a revêtir basali Nzambe na capacité nyonso mama Tifani omoni makambo e ko kito tele melango avant l'air. Pourquoi? Parce que tant mboka ezo reconnaître ko respecter moto babenge ministre de Dieu ezali impolitesse notoire peto ko ki kondima ngote parce que Bible ezo benga biso ba peuple mis en part tous mériter respect et considération ma case même que ce soit les problèmes à la coupable ou pas il faut qu'on invite poliment peine motoloko la ngai que ce soit les grands problèmes ceux qui n'a mon invitation à justice n'a qu'aucun ko se présenter si c'est possible
et puis c'est justifié ceux qui n'ont pas coupable bakukanganga au nom de la loi mais mandat d'amener brisque wana ezali conforme na loi te pe ezali dit interpona mosala nzambe ya wana automatiquement ekokito tele melango na yebi Roger Bakate na yebi Tadam nete na yebi pe église ne azana ngote mais ko yoka parole na yebi que il est dans la vérité il peut défendre Christ pe aza mosali na nzambe azali reconnu comme serviteur de Dieu jamais bakoki ko sakana na ebongote. Papa, sinon, les hommes de Dieu méritent un double honneur. Et comme on va aussi dénoncer Nicolas, puisque vous avez la Kinshasa, mais tout le monde a dénoncé, ni il a reçu la plateau de Katoloba. On va mériter double honneur. Non, le problème est que le problème est ça, le problème verbal. Bango va mériter double honneur. Topesi bango honneur ba kokinango mais bazo trahi musala otozo sala neto sonner trompette. Il ne faut pas confondre Mama Tiffany, il ne faut pas confondre makambo tali avancement œuvre nanzambe na personnalité ya bato. Makambo ya bango ba détruire réputation ya christianisme to luki ko restaurer parce que Paul alobi ata nani ata ngamoko ata ange uti na likolo aya teibino lilobo ekesena oyo ngana teibino bobengana ye c'est-à-dire tango moto alati kombo na Yesu mais azosala oyo sepelisi Yesu te il faut to dénoncer yango porte to eba bongo ko prévenir basali ensemble mais tango biso to dénoncer yango est-ce que toke ko funda par exemple moto lokola Moïse Mbie omoni na ke ko funde na tribunal ke akosi na kombo ya Yesu atangi kombo ya gege no na lobi ndeke gege za malamu te mais na tiki na position na ye Yesu kipe ayebi ke gege za malamu alekipe na media kaka a lobeli yango soki aza mosali nzambe nga mosali nzambe tango aleki a de mati eloko nga na lobaki nga pe na leki na contredit ti to sengi débat contradictoire to scouter na plateau to sololi lokwa basali nzambe to trancher makambo basali nzambe bana na nzambe o balanda kabiso bayebi ke ezabo c'est-à-dire le problème spirituel est résolu spirituellement mais non pas charnellement. Merci beaucoup papa Bruno Tozoko va toujours na mituna. Awa yo critiquer qu'on soit prioritaire kwa koleka ko bana kombo ya Yesu Kristo pona bakangi moko ya bande kuno to bakini bozana kana bino okaboli de satan on kola bikenda ka bolate to sangana kaka bali kama ko le sika moko e papa Bruno ko deja ko kabolo bikenda papa ko shebaka azana ngam na bino ba tsana ngam na bino te ko mi deja ko kabolo mo ateke za mate wa mo tuna na ngai ya liboso mo tuna na ngai balenga ko bete soki lelo awa bino basela se ko sala mabata et que va la dire pour finir ça qui soit ça va être pour être gagné par bite et ko bino ni ça veut dire ai ko teke soki to ko ba ko la ke gagné parce que soit disons soit azeka soit ayibaka soit ayikutaka soit yeye akala mtamakambo yo usuka wapi baterme wana langage wana ya kokosela bato makambo na mboko oyo lobi makambo ya vérité baluka créer problème susu ezali oyo etambolaka na mboka oyo bakoki koloba soit ya sente soit ya violé soit ya yibi ngana ko considérer yango soki ye moko andimike na salaki yango avuye moka contre na koyeba ke eza toujours bitumba parce que bible ezoloba ke bakomema bino na batribunaux bakosela bino makambo bakonyokola bino na kombo na ngai. Donc makambo wana nyonso tout ango ezokoma tozoyeba ke ezali signe à temps de la fin mais biso ba centre il faut tozala soudé porte to ba ko défendre. Première question posaki olobi nzambe alobi to kabolate bongo to tika livrer na nzubwe e ba bongo kola assemble likambo ezali likambo ya livrer na nzubate mais ezali likambo ya meme lia likambo ba meme na oyo kosi topelu oya lati po soi meme to confondre ba brebis na basali nzambe te ba brebis c'est autre chose basali nzambe autre chose makambo Yesu alobaki non pona biso ba serviteur mais alobi pona ba brebis auto zobokola na kati église bato misala mabe ba ko zala mais tozote ya bango peut-être ba ko bongona mais moto ya simbi déjà Bible Paul azolo bango na 1 Corinthiens chapitre 5 na 9e jusqu'au 12e verset alobi je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère ou quelqu'un qui se nomme serviteur
alobi de ne même pas manger avec telle personne. C'est-à-dire Paul azo automatiquement que bato ndenge wana il faut to kabona bango yango no monina évangile ngana te aka livraison eza permis. Mosali nzambe azo tambola mabe azali danger ko le quand même église mobimba parce que à tordre sens et évangile, à tordre sens et bandumi à même bango na prédiction et puis lo le kukonda mission na biso ezali moto mabe to dénoncer mais soki aza brebi to te ya ba bongo ko bongo. Mais papa Bruno to so ma sous non la régie to yo kana il va papa manger par camara mon to détecter comment ceux qui sont vraiment bons Bonjour très chers bien-aimés dans les Seigneurs, c'est l'évangéliste Roger Baka. Compte tenu toutes les vérités que nous avons annoncées à la télévision, et voilà, nous sommes face au problème des persécutions. Et déjà ce matin, à partir de 5 heures, plus de 15 personnes en tenue et en tenue civile sont chez moi, voulant entrer pour m'arrêter avec des mandats d'amener, stipulant beaucoup de choses. Nous savons que les ennemis de la vérité sont déjà au point. Alors, nous sommes là, menacés, nous sommes là, nous attendons. Nous allons informer l'opinion internationale, informer l'opinion nationale et racheter tous les enfants de Dieu qui soient déjà au courant des menaces physiques et des tentatives d'enlèvement. Nous ne savons pas qui est l'objet de cela. Mais au moins, nous savons que Totiko dénonçait la vérité et les gens qui étaient mécontents de mon travail, ils ont parlé à la télévision, vous les avez vu réagir, vous les avez vu parler à la télévision. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est lié et nous attendons ce que le Seigneur va faire. Donc, rendons gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à prier. Nous avons besoin de votre soutien financier, nous avons besoin de votre soutien en esprit, en prière, en relation. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer à vous informer. Merci beaucoup. Ok, papa, Bruno, mon salle, la dame et mon capoli. Est-ce que vous reconnaître parce que la rémission, ça vous fait un mot de ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez dit que vous rassurez que la voix n'a Sirema eza voix na nalanda keba nalanda ka émission na mingi Sirema eza voix na Sirema eza voix na papa, mon capoli Bruno, la base de Dino, vous avez vous défendre. Mais au moins, c'est que nous avons autonomie pour le travail. On demande à moi que beaucoup font pas. Il a besoin de la mission, la relation militaire. Par contre, la dynamique de la relation, il y a mon moto, la dynamique de la relation, la banque, la mission. On demande à moi que comment le rôle de la politique, la somme au Katina, au communauté au sort de Yaya. Pour lui, nous avons autonomie militaire. Évangéliste, vous savez pas, les lois, la logique, vous avez bon âgé, vous avez âgé. Par contre, au téléphone, on les a volé, on aussi la parole, on a besoin, on va se présenter après. Mais tout le monde est le projet de Roger Baka à l'autre la Kimokolo. On demande à ce que vous avez un risque pour vous aller bon. Ah, ça le côté maman Tiffany. Mbongo esomba lola te. Motakoza na mbongo soki ezaki ke mbongo esomba lola ba saoudien ba musulman bangi bakota lola koleka biso parce que baza fort riche koleka biso ba chrétien. Mais problème est que ça soit mbongo ou pas mbongo, Yesu nde aleki mbongo pe Yesu aleki ba relation nyonso o moto akoki kozala nango na se na moi. Lelo bakoki ko torturer ye konyokola epote azangi mbongo, ce n'est pas grave. Mais Yesu azana ngambo na biso. Yesu azali maître avocat, azali le véritable juge. Et comment mi non pas seulement que bako kangabiso, mais comment mi pe que bako bomabiso pour l'évangile. Soki basangani na ngambo kone komi lokola makamba politique pour ba torturer to ba bomabiso. Dieu merci, ba bomame, que la gloire soit rendue à Dieu.
Non, ezali makambo aboyante. Na kati ya makambo na Nzambe, il y a déjà des sensés. Balobi ne répond pas à une sensée selon sa folie. Balobi répond à une sensée selon sa folie. Makambo etali basali ya Nzambe na bandimi ekese na mosali ya Nzambe na moto azomi benga maloko mosali ya Nzambe. Soki Yesu abenga kana ni héros de renard. Alobi va dire à ce renard. Tolo ba ke Yesu azanga ki boya po abengi héros de nyama. C'est-à-dire dans makambo mususu ezo nécessité ko kenango sec et dans makambo mususu ezo nécessité ko graisser. Na ka oyo yo ezalaki flagrant o emona na miso abato nyonso yokani makasi. Surtout garder silence. Balinga ki ba généraliser biso nyonso ke tous les serviteurs ba ya RDC bazal les mêmes. Ezolo ba matina ba pays étranger mais ba yebi ke na kati ya Congo il y a de vrais serviteurs o ba s'élever pe ba telemeli ba makambo mususu ya mabe pe ba misusu ba na kati ya misala mabe ba banoke ba balobi makambo yo moko na biso asala ki boye balobela ki na basali ebele pe ba telemela ki na ba media pe asambwaki alembaki alo biso to sala te, c'est-à-dire tozo combattre fausseté kati na christianisme avec plein d'autorité, plein de sagesse, convaincu que le Saint-Esprit est avec nous et puis c'est une bonne chose et nous allons continuer. Timokolo Yesu akoya ko dénoncer kaka mabe oyo sozo mona. Oui, ce qui est vrai est que premier Lisungi Oekoye la évangéliste de Roger Baka et ça d'abord Yesu Masi Akolo Mosala parce qu'il y a bien kabiso serviteur d'autrui. Ce mot a agressé Mosali Nayo, c'est-à-dire agressé yo Yesu Ako défendre évangéliste. Secondo, deuxième soutien Oekoya et pas na Roger Baka ezali ya église corps de Christ. C'est-à-dire biso ba chrétien nyon soto ko soutenir spirituellement dans nzela ya prière, dans nzela ya ba intervention na biso visite si c'est possible. Troisième intervention ezali financière où tu as toujours dans nzela ya église corps de Christ pour na ko ba ko soutenir parce que balobi l'œuvre de Dieu est soutenue par Dieu lui-même. C'est-à-dire mosala nzambe soit dans la difficulté, tu peux avoir un problème surtout ce qui a quand on pour la vérité. Bisoto lembate to assister totangi na Bible balobi Paul tango azaki na prison na Rome ba église nyonso ibandaki kotinda assistance pour na koyeba ko assister Paul. Donc c'est aussi normal que les bons chrétiens, les véritables chrétiens ba bape ko soutenir. Non, ce qui te kobanga fimbo likambo ezoboma christianisme
pe likambo ezoboma Kongo yango wana kobanga kafimbu ta tozana yango tanga kobanga fimbu eleki mokolo mosusu polo azana voyage baye bakomi na libongo ya mat prophète moko aye azwi sentier Apollo akangi alobi kolo elambo oyo molimo na Nzambe azoyebisanga ke voyage azokende bakokanga ye kuna pe bakotorture ye baninga Apollo baise non Paul kokende te Paul alobi a répondre bango alobi nazobanga te pote bakokanga ngai menandimi meme nakufa pona Yesu c'est-à-dire makambo tozana ngosiko eza makambo ya koluba vérité ba signe nyonso oyo Nzambe apesaki Yesu alakisaki biso pona attendre la fin ekokisami déjà Jésus revient bientôt yangwana balobi si c'est possible bakoséduire même ba Élie porte ba combattre église malamu bakoluka ko beta mitu po balobi on frappera les bergers et les brebis seront dispersées alors tant au berger moko azui pota biso pe toza obligé de intervenir porter azwa guérison. Ma moteur na Nzambe parce que on a déjà un Nzambe kwa nini bakoki kokanga ye to mona yango batala Nzambe oyo misusu pe ezaki te bakangaki bato mosusu misusu pe basalaki bazalaki na bango na kimia soki batali motala Nzambe na mission bakei kopesa na boboto omote kuna mbona pe komi kusa ministère ya papa Roger Baka. Bon on a ezali problème na ena Nzambe mais problème na nga eza ke oyoki ndeko nona kati na ndako voisin no ya ndako na butu azokanga au secours ne oye ko sécurité eza lokola non assistance d'une personne en danger. Mon bien-aimé Roger Baka est envahi par des militaires a pesi alekisi audio alobi polele ke bae ko kangaye pona évangile na ndenge alobi tango alobi pona évangile d'office il faut na sala makelele na luka ko intervenir mais soki to yebi raison ngo ye agangi ndenge wana nga voisin na yoki ekoki na babongo ko intervenir donc mosala Nzambe azana danger to intervenir porte to ye babongo ko luka intervention na tina ne azwa liberté que ça soit le grandeur de problème o ekomelie mais procédure premier procédure d'abord examen be to ko luka ko vérifier si ma to ye babakanga ki to ba ko kange pona nini mais procédure ba utiliser examen be ezali malamu te ko kanga mosala Nzambe na mandat d'amener que ça soit les fractions. Merci beaucoup pour le monde pour Kokida pour les juste introduction. Le reste est de la Koyeba, celui qui propose à faire par Roger Baka et après. Comme ça, et après, qu'est-ce qui est commis, qu'est-ce qui est exact, pourquoi l'arrestation de l'homme de Dieu dans sa résidence. En fait, Bruno, l'État, moi, qui est là, il y a un mot, il y a un chouka, il y a un numéro de téléphone, aujourd'hui, là-bas, il y a un Nzambe, quand on a un Nzambe, mais bateau, les gens, il y a un Bana Nzambe bitumba tozobunda ezapo na Yesu Masia tango mosali moko azana danger ezabiso nyonso tozana danger totelema na ba procédure nyonso possible pona koluka libération immédiate ya mosali na Nzambe évangéliste Roger Baka to soutenir spirituellement financièrement moralement physiquement to lakisa bolingo ke christianisme ezana bomoko parce que soki musapi moko ezoki zoto mobimba ekoyoka douleur kombo na nga prophète Bruno Boaz oboyebi à tout moment na zali toujours na kati na mosala na kolo pona koloba vérité na tina na kolo e numéro na nga ya téléphone ezali plus 243 code ya RDC 81 00 100 94 pe Facebook nanga ezali Bruno Boaz soki oko contacter ngai à tout moment Nzambe akoyeba kopambola mingi. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin, c'était la beaucoup la servante de Dieu, la princesse de l'éternel, la servante de Dieu, aussi la présence du Parlement céleste, quoi. Dans cette émission par l'instant, nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, le prophète Bruno Boaz, qui a agité ça, mais malheureusement la princesse de l'éternel n'est pas avec vous, agitation de suite. Na kati ya œuvre ya tata na ngai ya mosala tata ndenge twasi alobi mpona nini bokolukanga ifika nazali mwa bolukangeza te tata na ngai mama na ngai ezaka oba kosala volonté ya nzambe na na mosala ya tata na ngai napesi bandeko nyonso tu ya france bandeko
force pour la biso na ya personnellement na biso mata overdose Allemagne, Espagne, Canada, Suisse, States, Dallas, l'Union sociale, Hollande, l'Union sociale, Afrique du Sud, Zimbabwe, Washington, Zambie, Rwanda, Angola, partout, Bandundu, Bukavu, Ituri, Ndandaka, partout, la presse de l'Éternel a fait Sibino, Mbote, tous à la toujours les standards. Je pense que l'évangile c'est Roger Baka, c'est un chroniqueur, et il a fait ni Nangola, il a fait un problème, mais il a fait un Salema, jamais Kalinga et Salema. Mais pour la vie sur la presse de l'Éternel, la main pour l'Angolo, les Matia, tout le bel est en gros de Fongoli, débat, ouverture, mais la vraie pour la bateau, on va la question, tout ça pour la montée, pour la bateau, on se trouve au fin, on va au mais toujours un incroyable montée, tout ça, la montée, il y a cette dame, on tourne et on monte. Dans le pays de Madé, c'est ça pour monter. La vraie porte est ouverte pour la montée, on se trouve, et ça, c'est la montée, avec une biso, non. On est là pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, nous allons défendre le royaume de notre Père. La question nous surtout pour eux qui un message donc votez les mains, votez la haine. Il y a des Toumadé, mais pour la façon que nous sommes les gens de Adimana, nous ici Kazali, soit sur le dimanche. Mais il y a hâte de sentir que réellement nous sommes là où il y a ça, il y a la Kanza, mais au Mara. Et ça, il y a considération que la considère la Kanza, la Kanza, et ça, maintenant, on se souhaite monter la Kanza, on va se faire voler, la Kanza, on va continuer à avoir un problème, tout ça, c'est que réellement, nous sommes là, qui l'autolobie, que soit les problèmes, dans la Kanza, des Kanza, pour la défendre, Jésus-Christ, au cas de la mission. Ceux qui connaissent Jésus-Christ, à son éternité, au bout d'année, toujours dans ma cambouilla, notre bien-aimé, l'évangéliste Roger Baka, que nous portons dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse tout à l'heure. Et nous nous souhaitons pourquoi Baka il est lié. Pour éviter de regarder la petite famille Diamé, ma maman Maria, mais aussi papa Moïse. Diamé, je dis aussi à tous les amis de l'Azraïen qui s'appellent Justin. Je te salue, je reste les autres aussi, Péry, Alain, pourquoi pas aussi Jérémy, Gassama. Je dis aussi à quitter à l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre Okoko Albert, depuis l'Espagne, et puis surtout le docteur Alfred de Koufessa, notre bien-aimé Diaka, puis Maman Thérèse de Koufé depuis Suisse. Je vous salue tous parce que et puis prophète Bruno et qui nous dit shalom, bastalisation, et puis pour la liste de l'opération, l'apôtre Joseph Chopa, bastalisation et délai. Quant à moi, je vous aime beaucoup. Ciao. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe alo